Na bandeko ya République démocratique du Congo, bandeko bazwami na Europe, mobimba Amérique, mobimba États-Unis, Brésil, na kati ya Bruxelles, France, bay oyo balinga kolanda émission na bango analyse émission oyo epesamaka na kati ya bandeko ya équipe oyo lenda ya CKC TV pe ya maison de communicateurs professionnels MC Pro. Na présentation ezali ngai ya binondeko Gypsy Esanga multimédia équipe elenda oyo kemba vraiment na sima ya ba caméra wana tomoni ndeko Valérie Lukao ba Valérie Elongo na Henris Mokono. Émission oyo ezalaka analyse émission tozwaka sujet kaka moko tolandeli yango titi na profondeur po tozwa pe solution yango espace oyo esenga ete toyambaka pe moto oyo asengeli mpona ko pesa ba réponse na sujet oyo biso équipe ya analyse tozwi na moko lelo esengo ezali makasi na kati ya province ya Congo Central territoire ya Mbanza-Ngungu na République démocratique du Congo tokoyamba mwana mboka oyo ye moko akotalisa kombo na ye akotalisa ba titre na ye pona ko lobela makambo nyonso oyo ya bagoloa tant oli bagoloa wana tomoni mbala moko numéro 1 orchestre Ferré Gola sans plus tarder na pesi déjà mbote pa mwana mboka ndeko Steve Boni. Non, na sepeli mingi ndengo ya minga ndenge Gypsy. Makambo nyonso ezaki kitoko. Ndeko Steve soki otala caméra o se présenter, peut-être présentation na nga ezaki ya mukuse oloba ozali nani, oza nani penza pona koya kozala na kati ya émission oyo analyse. Ouais, ngai ndeko Steve le gladiateur. Naza wana pona défense et sécurité à artiste Ferré Gola na ba Golien en général. Ndeko Steve alobi azala pour la défense et sécurité. Défense et sécurité artiste Ferré Gola. Merci Ndeko Steve olobi azala défense et sécurité na ba Golien so ya Ferré Gola. Mais toyebi biso toyebi hermo to mona ndeko ndeko la biso ba porte parole belé oyo bazo lobela Ferré Gola mais yo tozo mona yo te. Omoni na armée ezalaka na ba militaire mususu bayaka quand il faut. Donc biso tout ko kenyembala moko na guerre te toke bunda et ça bien te. Omona Union européenne peut te limiter ndeni bo sakanela et ça bien te. Donc toyaka tant to mona ke na minute intervention fo ya et donc na minute le ko lesenga ki intervention fallait ezala yango moni présence na nga lelo na bimi pour na la défense et sécurité artiste Ferré Gola. Merci bandeko to rappeler bino ke a tozana kati ya territoire ya Mbanza-Ngungu province ya Congo Central ndeko Steve tozana na kati ya territoire ya Mbanza-Ngungu mingi tozo betama solo ya Ferré Gola mais beaucoup plus implantation le combo ya Ferré Gola to ya orchestre na ye pe ya bagoloa na kati ya territoire ya Mbanza-Ngungu ndeko Steve est-ce que vraiment Ferré Gola to na Mbanza-Ngungu pe bagoloa bazalaka? Bon, ndenga bino moko bobenga to biso moko to benga ga ya mukolo. Donc Ferré Gola za artiste munene oya bandi musique lelo te. Donc nyonso azali boso ya bango tout. Donc so que même na bangamba matadi ba mwanda bati Mbanza-Ngungu te za quelques 2 heures de temps ya kini. Ceux qui batu ba yebi Ferré Gola te za musique. Biso ato za mobondo. Artiste Ferré Gola azana ba goloa na ye partout na Congo central. Artiste Ferré Gola zana Gaulois partout dans Congo central, mais ce qui est il y a plusieurs questions qui se posera. Pourquoi Ferré Gola a bétano na kati ya Mbanza-Ngungu? Est-ce qu'il y a bétaté pour na expliquer bisono Ferré na Mbanza-Ngungu? On dirait bétaté. Koloba a bétaté c'est vrai, mais Koloba a ko bétaté et comme il comme mususu.
programme ezalaka artiste Ferregola fallait aya ko corriger Mbanza Ngungu tango mutu moko boye alekaka oyo alinga ko escroquer ba producteur ya Mbanza Ngungu mbongo alingaka aya ko corriger ko sala correction mais malheureusement moi ba programme ezalaka moi un peu perturbé saturé na ba concert à poto tango ake poto et yuko koma pe pupa ba kangi na moi makambo ko boya famille yango esala que programme ya Mbanza Ngungu et ça les masusu te comme prévu. Valérie Luka et comme si quoi l'engue mission comme l'engue awa Nego Steve alobi qui fait rigoler la roya alingaka ya pour corriger mutumo o alinga escroquer c'est ça le terme escroquer terme na éviter escroquerie wana et continue nini expliquez non Steve mais muto e bazo benga ba okumisa leader ya groupe d'accompagnement pour azana orchestre tilelo banda bima ko akozwa orchestre on a fait attendre comme F victime et vend ils ont un bureau F victime ils ont un bureau mais et là ils sont dans un bureau même au Wenze ils ont un bureau mais ceux qui sont dans un bureau c'est qu'ils ont organisé mais ils ont un Wenze mutu yo sakotaka asombelo ko na ndenga lingi ils ont un Wenze pesa dans un bureau au moins au côté na Wenze o ya ofita a au moins dedans chef de marché aza là chef de marché aza c'est que ba secrétaire bazali il y a un orchestre, un chef d'orchestre. On a beaucoup de polémique. Oh, il y a un orchestre, il y a une polémique. Tu peux passer un groupe d'accompagnement. Il faut que ça ait une polémique innocente. Pour innocent, pas un orchestre, un groupe d'accompagnement. Ah, c'est une guerre innocente. C'est une guerre innocente. Non, c'est pas comme ça. Comme Mikolo, écoute, tu as un matin vraiment des innocents, qui fait la proche naïe. Une des innocents, qui fait la proche naïe. Artiste et humoriste, ma guerre, Baloumé, vraiment. Toujours Kaboula Mawalan de innocent mais ce que pose un orchestre il faut remplir les critères nini c'est l'un de Steve les critères ils ont un belé ou ils sont facile dans un orchestre pour nga la minute personne à siliki na bigo Gola suprême fait Gola Aza celui là qui tient maboko na ça na robi mi s'appelle orchestre ah puis moi na pas de bazana ba orchestre ba financement ka makambo ele na ba Congo central et yango ba kenda liboso te mais pas de azaka président azaka na orchestre donc pas de azaki organisé azaki organisé à l'équipe même muto wana oui à l'équipe fallait une organisation depuis abimati le ko na orchestre siko to ko benga ngoni groupe d'accompagnement yango na betaki terme escroquerie. Donc même les musiciens oyaye oyoba accompagner akaye a escroquer bango mbongo bawario ya Mbanza Ngungu balobi ete fali ninga ya kana Mbanza Ngungu ayako escroquer batu na Mbanza Ngungu meto ebiki mbula betaka ndeko zap achaka masolo achaka mbongo mbula ebetaka nde fali ayaka pena awazaka na kati ya Mbanza Ngungu biso to ebiki mbula betaka lelo ba ke fali ayako escroquer bana Mbanza Ngungu na ko balikamo we pona toucher bato ba benga ba wario ya Mbanza Ngungu na Congo central warrior azalaka te Congo central eza mabele ya Ferregola artiste Ferregola le Gola suprême donc ça dit balingaki basala commerce na bango babetisa artiste moko boye po ba meka kozwa mbongo mais ba regretta basala erreur munene ba regretta ngana yo kana munoko azapa azo regretter que no afale na bengi sacheta a regretta fort a gagner kutu eloko te azwa mbongo te ezaka bona mbula mais yo yakate que no zapa côté hôpital pour nous. Chance que le docteur a landé bien mais les appétits de la salle AVC mais il a comme autant pour la boue pour ba escroquer. Merci Ndeko Steve à expliquer biso ba réalité eza kati ya Ferregola ba Gaulois nyonso ndenge nanu banyata makolo na kati ya territoire ya Mbanza Ngungu te mais kasi bato o bayaka liboso ba précédaka ba sala rien ba wario ya Mbanza Ngungu ba wario ya Congo central botele Ndeko Steve ba wario botele Ndeko Steve parce que ba vérité azobimisa wana to éviter so yeza yango Ndeko Steve tozongi na moi histoire Ferregola tango yaka na wenge musique à 4x4 là on parle de wenge musique 4x4 tout le monde ba Werason ba Dof Dominguez ba Didier Masela ayaka na faut bomisa na place wana Ferregola ayate ayako luka musala 4x4 te Ferregola batinda bakende kozwa ye bayela bango ye eza différent na mutu ayi koluka musala na mutu ba moni ke talent eza baka ezoela biso mutu wana différence eza mais mutu musupe kozala pe alingaka ya na mais azana courage te mais azana talent eza noka ne mo mutu musu azana talent mais courage ya koya ezalaki na moi retard mais aye na mutu ba memie aya eza noka ndenge moko moni faire aza deux fois te
faire aza penza mobali aza bo pikiliki. Ah, t'es. Donc yé makambo. Nani sikoza des fois. Tu ben rien mukoloti. Yé makambo ko panga ezalaka te. Ya banga te, a banga na likambo neti ni. Tala, tozo na côté ozo na 4x4. Ouais, na 4x4. Na 4x4. Tala bambiaka basala wana. Bambiaka basala 4x4. Mais abano lia ba mususu na abano lia ba vena na ba vocal. Aneti banani wali ngoko sous des ordres. Ngoko sous des ordres. Soko landi bien likambo oyo ya 4x4 panzana. Oyebi ke faire azala pe cause. Ya séparation wana. Bimi son révélation. Ah, na ko toucher ba tout les o ba yebi histoire té. Donc tant 4x4 ezo panzana, faire go la zaka cause. Yete mutu asala panzana mais talon nande salaka c'est que 4x4 panzana. Cause bimi c'est la biso cause. Mais mutu zo ngola ba voko. Ya président JB Mpiana. JB Mpiana mukulu. Pour la vocal. Ce temps on fait azalaki na noté ce qui est président JB azalaki absent, mutabana ko longola ba vocal na azalaki. Azalaka te? Ah, manda chance. Manda chance. Akufa manda chance azali. Talo ekufa te. Talo ekufa te puisque talo zelo ko apesa ka pa nzambe. Soki JB azate azalaki na ba répétition manda chance ko longola pe ba play ya nani ya président JB. Bongo JB bana banga ite ponani. Po yebanga azalaka mfumbu pamba ti. JB abanga fere. Concert à liboso ouera son atikala ko sala na sima ya JB Mpiana. JB Mpiana ke poto. Faire un petit vocal tout. Il y a JB Mpiana. JB Mpiana ça na kalbi. Mano soki na kene musika te na ko perdre. Makambo JB ouera osala eza bien te. Photo kabana kaka. A de cause yango bena yango. Cause yango nat. Boya yeba que non un certain frère ce kaza na 4x4 ngaba ko yoka nga souté. Pour rappeler à tous les téléspectateurs, les internautes, Swanan de Kwazo Lobela, Ferregola à Kotaka na 4 orchestre, où ranson de Mouta Zouakaye. Donc ça veut dire qu'il y a un orchestre, c'est où ranson de Moutou à confirmer Kaye. Solo. Oui. Le Diogo Moko Azalaka wana. Bazouakaye Bayaka Naye, et pas ya ranson de confirmer Kaye tant qu'administré à confirmer Kaye. Donc nenga baneko longola biloko ya JB Mpiana et ça là qu'il faut. Ya JB Mpiana kate na ingénieur c'est le boula. Na bien Blaise boula bana longola ngoti. Yo lande mission te Blaise boula zo yo bakana faire ko la atikala ko za jamais na 4x4. Merci bandeko, wana tozo ko évoluer, mais eloko moko boeza sous un peu important tant qu'on fait rigola za na 4 wenge musique à 4x4 a comme baneko sala pe ba comment on peut dire ba nini ba animation. Azaka pa talako. Surtout éviter. Ayaka talako, ayaka musicien, espace à la talako, et mon anaka yemba, c'est comment? Parce que tout le monde a sous une minute où tu as boire à paix sauter. Tu as un espace à côté. Le Gaulois suprême fait rigola, mon condiaba gladiateur na wa Gaulois, Aza Mouto, Nzamba a botaye, a tchaye batalon tout na katinaï. Ayako sala, t'es cité en tant qu'animateur. Mais talon là qu'animateur, ça la katianzo tonaï. Il y a Ayaka en tant que chanteur. La première voix. Bon, comment tellement innet. Au moins, Mouto a la capacité de interpréter Nzembo Nyonso. Et ça va na pété. A na pété. Yo monité kutu. Na ye moko na orchestre na ye moko faire gola. A boire kutu ko les animateurs. Mais ayaka na le rôle animateur mais pour fali pour na quartier la terre comme malamako chanteur abandi oyema abandi obaka fali pour pas kota quartier la tête en tant que chanteur fali pour pas quartier la tête en tant que danseur la test le boto mona yeke non azobina makini Valérie azalaka na orchestre azoyema azalaka na orchestre azobina donc fali pour pas na quartier la terre na orchestre azalaka na danseur azalaka danseur. Ce qu'on peut dire que le lot Kofi Olomide m'a tapé sa famille pour former à chant. Mais par respect à grand prêtre, mon père mon condition ngambeli abeta ka likofité. Au moins il vient wana. Ko tumbola ko fingo ba warrior bazo finga. Vient wana soki penda lobi ke na le na ko ba vérité pour na fali. Ebele ba ko longa na sima fali. Ko wana ayebi ebele na ko saté gypsy. Vient wana ayebi ba vérité ebele matala abima loko la zoba. Bo aza petit alingaka. Alingaka petit na yé na carte de talent mais ba étoile tout alingaka alingaka petit mais soka bandi ko dévoiler ba difficulté à kutana pona fali a komisa ye place aza tala mutazo yebisa que au moins yo nengo yawa hein okuti bango nyonso baza faire Kofi azo yebisa fali ba tutu baza
ba bon chanteur ba grand chanteur bazali mais souci na nga eza omoni ye wana kuna ana olakisa ye Ferry omoni ye wana kuna yo talaka ye sala effort ozalaka lokola ye soki balobeli Ferry na maison mère balobelaka mpe Fally na quartier latin. Oh yo ba vérité on bimisi ozongo wapi Steve ba vérité ya kati on veneza ba kati ozongo wapi biso toza ba missile oyo ba bomba kananu soki guerre komi makasi on a minto lokola guerre komi makasi fallait kaka missile oyo ngana bima pour na faire terre na bozoba mususu. Merci Ndeko Steve, tu as évolué petit à petit. Le Lezaki journée où tu as un peu évaluation pour tu as déjà clôturé année 2024. Tu as côté déjà en 2025. Il y a un moment où tu as un peu résumé historique, il y a un parcours où il y a fait rigolo. La bande de composition en 4 tu as li solo il y a ba Gaulois topé à faire rigolo et le monde Ndeko Steve où azali défenseur. Pe à ça la sécurité a Bagolo nyonso na kati ya province ya Congo central. Défense et sécurité. Défense et sécurité. Donc c'est un peu ça. N'expliquer ah tozali na espace oyo Ndeko Glody Melani atia mosolo. Ndeko Glody Melani espace oyo Ndeko Glody Melani atia mosolo pour na été ba valoriser ba anciens combattants. Tout le monde est balancer les biso pour valoriser les anciens combattants. Papa na biso oba bunda bitumba, papa na biso basala mosala l'état. Eza esika oyo Ndeko Glody Melani génération Android asala été place oyo ezala kitoko boye na kati ya territoire ya Manzangongo. Tozo liboso ya salle Ofitra, salle PO abengaka ya anciens combattants. Tozo mona décor ezo sala kitoko makasi. Toye na kati ya maison mère. Ah lobi était faire rigola nde mutu asisita ki était Wenge Panzana, Wenge Kabwana, BCBG qui n'angam nango, etkali n'angam nango, maison mère qui n'angam nango, c'est grâce à force à faire rigola. Mais tout le monde n'a qu'à sa maison mère, tout le monde qui baténoriste bazaki belé, tout le monde Adjani Cecele, tout le monde qui Didier Lacoste fait rigola. Mais c'est comme si faire rigola n'aime d'ailleurs na pointe ma casque. Et ça qui va avantage ya Werson, tout le autres rôles bagaille zaï talanaï. Merci pour la mutuna wana puisque les autres sont pour éclaircir penza na bandeko nanga ba Gaulois na ba fan ya bonne musique ba meka ko comprendre que nini les gars place wana faire rigola tango azaki na 4x4 ba Lacoste wana ba bando convier déjà ah te ba orchestre moko convier sous ndenge nini Lacoste azaki na 4x4 te attends bazaka na 4x4 alors on parle de 4x4 ouais donc to la 4x4 ouais. Donc faire na 4x4 ba Adjani ba Lacoste même Emile Azaki na 4x4 abandonné ba déjà que non oyo aza défenseur déjà mais ba tout oyo mususu batika liwana ba bando vivre déjà faire na ba concert ba bando ko banga ye déjà pour chair de poule faire azoyemba ba bengo non chair de poule azoyemba mutu nyuso azobanga mutu to azobanga faire rigola donc titango ba bandi wenge musique à maison mère bango tout bazoya ko banga déjà que non ya mukolo yeyo quoi. Donc, attends, vous avez dit que talent na miso à faire au kiti de diminuer déjà. Aza jana avantage pas na yo. Donc, yango to ko ba ke faire ne mutabima ka makasi attaque ba ténoriste bazaki belé ko le kaba masane mususu. Mais oui. Bon, au moins ba tunete ba Lacoste. Ceux qui va benga ka wera vieux, faut ba benga ka faire papa le. La logique faire aza mwana wera te. La logique faire aza le ki wera. Ah, aza mwana te. Mazaleki Wera donc bango mais Wera formaté Wera sont les grands formateurs Wera sont les grands formateurs au moins faire était alors ba non Wera sont la formanga ils ont respect pour Wera sont les aviers mais ce que tali ndenge faire ailleurs la 4x4 c'est que tu ne vas pas format faire ah tu as des autres gâtés ndeko tu as des autres gâtés faire go là ba format et pas Wera sont les grands formateurs. Mais ça me fait réponse moi mon coussé. Comme ça me fait militer au côté bimi au côté bibi to on a fait mais respect na grand gamme le roi de la forêt le grand formateur. Mais pas na faire ba format faire était pas ngama. Ba encadrer. Encadrement na formateur, encadrement ba dictionnaire beaucoup talent bien pena hôtel la zone non moi. La différence ya encadrement na formation. Encadrement eza muto azana eloko na ye. Mais azoye batte place ni na ko se situer. Wera son en tant que mbiaka, aibisi na yo faut telemelaka boy. Ya ba benga encadrement. Ba la coste péton ba ya ka ba utara, nesi la coste ko dalo nga mwana yolo, viens nga Adolphe. Mais azaka dam ta champ.
auta na orchestre abandé d'accord yemba c'est qu'il y a pas encadrement il y a pas encadrement et pas Wera la cause c'est pas Wera encadrement oui la cause ngolo azo encadrement pas Wera ah c'est bon c'est que tout le temps non ce bané bazaki formé na maison mère on a de continuer na koyeba so ba o bazaki formé na maison mère formé banane Wata azaki formé na maison mère Wata formé la maison mère OK la spirale et monsieur Elenge Wata a formé la maison mère Wata azaki formé la maison mais mère azo boya Adjani azaki formé la maison mère ah bana matete Adjani formé la maison mère Adjedje yolo baki mutaza bako formé Adjedje auta na orchestre non eza komidika mauta na orchestre kasi muto ba formaka te eza muto auti na talent na orchestre mususu aye à cause appelle orchestre te mana ba talent na ye Steve tout luka gera fallait luka gera la mol na invité so ko zeneni Steve Mamoto Gosde talent eza le problème te to ba ko former na ko encadrer Bill Clinton de formation ou encadrement Bill Clinton wera façonna it wera façonna au moins ndenge ba créer Bill Clinton hein ye mo kaza reconnaissant Bill Clinton eza lokwa ya mabele o wera son azwa fuli c'est Léo azo encadrement mais azo formation merci Steve merci na analyse Steve merci to kende na biso molo ezo sala na bien makasi to kota sko na Ferregola ba sali parcours na kata maison mère premier album intervention rapide faire remarquer vocal makasi to na solo la bien il était parmi les artistes et le mo na Bossani et le mo na Bossani tango balongwe 4x4 basali maison mère tango basali album ya groupe ni esala seke ba pesa faire nzembo ba jani ba pesa bango nzembo te de là tango ba na maison mère premier album ezaki intervention rapide album ya Adolphe azwaki nzembo Didier Masela azwaki nzembo ba wera ba kabula faire azwaki nzembo Vita Imana na premier album intervention rapide premier album OK parce que pour les petits mususu wana oyo ba pesa ki bango nzembo te ko ba ke faire azambiaka faire aton ça va vivre na ba poche concert faire a beti oya na ketchup bouyaze balare kota na ba poche Ferregola au mona wana mbiaka ya mukolo le petit solo la bien de Ferre n'avait pas signé a signé à côté pour l'album à Weranson à laquelle elle Ferre a signé deux titres a signé deux titres na kata laquelle elle est to leki na laquelle elle est to un album ya Yemoko qui bouille sans pipa on est album à Weranson to longi na qui bouille sans pipa ndé bana mai batali tali bazui départ bagé ça les marquis des maisons mères est-ce que idée à kosala les marquis des maisons mères yo attend que les Gaulois vrai Gaulois idée wana mona wango ndenge nini nande pekenda bon pona ngai la capacité au faire azalaka nango il avait voulu bien faire pour asepel saba masanae tika pona yemoko et là on a regretaka yango wana pour babiloko ya beta na les marquis so ka betaka album na ya liboso mais azo avantage kala. Donc on peut dire que les marquis transition inutile. Pas na yezaka inutile puisque azaka na souci ba masanae. Tela dege kuta benga kutu mwana mai fanjo. Abenga fanjo que non ya ndeni ni. Nga moni kote ku nezo simba te ya koto ya ko chanzema. Ya bangaka kofi pona minute wana azaki na gaz te. Abenga ya ko chanzema pour azana visibilité. Donc on peut dire que création les marquis des maisons mères faire rigolo la sala kiango po asunga ba masana ba zaki na nzela suti. Ndenga mesana ko sunga ndenga asungi bango na ba dynastie. Ide na ya ko sunga bana ngo kala. Mais babi pe dynastie ngo ndike betaki beti pete babi dynastie betite balobi dynastie betite. Yo za muto immédiate. Ba trophée o nyonso faire rigola azu na 2024. Azu lengo Dynastie est meilleur album 2024. Dynastie meilleur album. Faire gola mona ite qui est pressionné comme d'ailleurs au kende ngo singa qui a sala intervention par les artistes wa bengisa pour battre sous quoi. Pour babina dynastie zaki ke ya mukolo. Omoni faire ninga zawana, hein? Faire obozo mona boy. Kanga date le 7. Hein? Le 7. Bana mai bo kanga date lelo. Makambo nyonso tout faire à sali déjà.
banda carrière solo na eti lelo eza 5%. Il y a oyo etikali ya kosala na vie donc atikali azala 95% na ya reprouver bino dona ça le côté na ça le côté to longo na les marquis de maison mère to moni que yo lobi était Ferregola bon a participé qui na création les marquis de maison mère pour na ACP ça va master ACP ça va master ça veut dire moi souffle to moni sko yem ta qui appelle ça va master souffle a longo na mamoko aena quartier latin. Ouais. Est-ce que choix orchestre quartier latin ezala ki choix malamu tout ezala ki tayaro lukila fali ba problème tayaro lukila fali ba problème choix à faire ya quartier latin ezala ki système fair play pas nani ezala ki fair play pas mo konzi oh mo pas mo konzi ayaki boulot to ayaki peneza ki fair play ayanga ni pas fair play puis c'est côté ezala ki boulot ezala ki déjà oh au moins tango alongwe maison mère azalaki na idée moko boye asa carrière solo ya ye moko asa il est marqué pour asepekisa ba pirier ba trahir ah amoni nana trahira mutu pena toujours la JDT Bill Clinton Serge Mabia la route alobane mingi te nana trahira muninga baninga wana yo wana siko ebombango ekomi sujet ya émission prochaine de la ko décortiquer yango merci Valérie Lukau babia bombiango nani a trahira nani na kati les marquis de maison mère pour être ba panzana le lobby qui tona se retrouver na ngam naye JDT Luka Makambo na ngam naye Ferregola tika na ngam naye wana to bombi yango to yena na répondre na très bien na question liboso to ningai pourquoi présence ya Ferregola na quartier latin Ferregola tango ay quartier latin ezaki dans le système à faire play assez puissant en Kofi pour Kofi carrière na ye mobimba ti lelo azaka na souci ya mbana faire bon wana to contredire de côté le producteur aye ba yebisi Kofi que luka mutu moko na Congo ça featuring na ba Ferregola pourquoi ils allaient à Ferregola parce que yebi que non ye mutu azo incarner ba talentueux non sur RDC ba talentueux non sur RDC ezana mutu à faire au moins faire eloko moko na kosenga na Fati Beton mais respect monsieur le président. Ce qui est dans Moutou Oyo, normalement, dans la logique, il faut être ambassadeur et RDC. Les affaires rigoler. Ah, Steve a remis la guerre. Mais tout ce qui est ambassadeur, déjà, ça qui déjà passeport diplomatique et pas Kofi Olomide. Tika Babilo Kozo Luka, Steve. Tika Babilo Kozo Luka. Et ça, on va pas mettre. Tika Babilo Kozo Luka, Steve. Là, malin. Ça Kofi ambassadeur. Ouais. Après ça, Kofi ambassadeur. Après ça, un passeport diplomatique, passeport à facilité. Après ça, il y a une minute, mais il veut aller pas place à Zawana. Il ça en PMBV. Ça, là, petit, mais ça en PMB. La minute, Kofi a sauté comme il a sauté. Bon, question, c'est la réponse est à you. Ma question, c'est la réponse est à you. La minute, où ça la fierté, il y a musique congolaise, autre ben la rumba congolaise, et ça fait rigoler. Et ça fait rigoler. Merci. Toi. Nazongeli, Maman Denise, Mokondi Fati Beton, faut que ça ait effort. Bosunga, fait rigoler. Yé, Aza déjà ambassadeur na kimakasi na ye moko. Mais binon de sikoyo, faut que ça lango na système moko boye, ya juridique. Pour mutazo teka image à Congo ezaye. Ah, tout ça on va complexer. Ah, Steve. Mamozolo babenozo pourtant on a que ça Congo ça pas faire. To comme na quartier la teka wana fali poupa amona yina fali poupa vandi alobité amona si faire on ngene ça yo mbrier fallait longwena asengi mise en disponibilité à longwena donc fallait longwe mukete faire assez ça contrat na quartier latin asili ça contrat na quartier latin te yo yebi yo afrique gaulois asili si contrat na quartier latin te yé pas a aucun mal à l'aise ndenge fallait longwe aki ko signer à ça l'album na David Mosso premier album na 2006 ni ne sa agitation faire soit longwa na quartier la tête contre silagité to bana na oya liboso yo so benga longwa ki mais alongwa te en général aki makandi fali poupa aki makandi ko ki alongwa kate oh no so ko longwa mbela komaka mukanda oyo héritier akoma pa wera son héritier en tant qu'intellectuel akoma mukanda pa wera son que non à partir de là je ne fais plus partie. Il y a groupe orchestre maison mère. Il est passé mise en disponibilité. Mise en disponibilité. Et ça le col en a un congé dans Moussala. A 5 ans on pose ça album. On les a congé à Sengi à Longwate.
Aki mande faire gola. Ah, Bawario. Bawario Manzangongo. Bawario ya Congo central. Oh le but que non faire à longwaka. Kasi faire ya pour appeler ça fali courte. Ah donc il fallait pas qu'il élève oh il fallait appeler ça court abina kabina na kaka alaxa ko yemba akena ye. Pour batela bazaka na quartier là. La quartier là batela bazaka. Ah té, on nous dit que batela bazaki na quartier là baleka qui fallait pour pendant na capacité. Au moins une logique. Hein? La logique des choses. La logique des choses. Fallait avoir grâce pour confier à l'ingagé dans mon thème. Ah donc. Mais fallait aller comme moutoute na quartier la teba on sa puta wana leka bango na wemba te. Ah! Valérie Lukao. Tozongi siko na banzembo o fallait pour pachaka na kati ya quartier latin. Fallait pour pa première chanson na a Tchaka c'était l'album il y a force des frappes. La force des frappes Tchaka nzembo o evandaki ayo tia ba kangi oui c'était la force des frappes. Ayo tia su nzembo na kati ya est-ce que tout la rapport est pas composition des aganen. Yanani il y a nzembo nini? Il y a pharmacie? Au moins tant que le belaka ba œuvre ya musicien hein na biloko oyo liboso basalaka photo zwaka nanu eloko oyo musicien ye moko abaye oyo ebimi na libumu na ye penza abimisi mayele ya mutu na ye ayembi yango tokumisaka nesi nzembo na liboso ya falite ezaka nzembo falite a interpréter yango ti ya nani émission prochaine na komemela ba preuve nyonso to bombi yango émission prochaine bombi bambebele réalité les marquis des maisons mères et bombi lisusu nzembo liboso ya yemba auteur nango ezalaki nani. Merci tozo ko avancer to zakaka na ndeko na biso to komi kaka na kati ya quartier latin Fally Akimi selon de yolobi Fally Akimi akesa l'album et pas David Monso mamoro mangu pe ferré akesa la album entre premier album il a fallu Poupa droit chemin na sens interdit ils ont sens interdit ils ont qui récite pour les cas droit chemin pour na minute au guerre et banaï kaka faire na Fally au rôle balelo na minute sens interdit les cas droit chemin au moni ba album nyonso oyo efandwa salaka ezalaka bandako babengaka les maisons préfabriquées ya boye ma kitoko mais ezalaka nango na durée te Bawario est-ce que bozoyoka Bawario bozoka makamwa golo zoloba donc ba album tout oyo efandwa bimisaka ezala lokola ba maison préfabriquée après donc baye nango ba tie fondation te baye nango ba poser kaka bato abandi ko fana na ndako wana lobi Poupa elongo nango mais ba album offert abimisaka etike la kalibela mais tokoloba lelo Fally Poupa nde mutafungula nzela faire la narasima on a sur au contrôler te au contredire te ko fongola nzela na sens ndenge ça veut dire quoi nzela na ndenge ya deux fois ou bien ndenge te nzela na ndenge makamu Fally ayo beta stade faire réguler pas ça l'énergie beta ka stade mama ba arena tout monde ba grande salle minene ezala nanu Fally fois ça nanu pour ba gola bolanda ba concert musuku to moni ga ondine ko meli pepema bukete au moni neti au moni faire gola bah ezaka pas matia ba Jésus de nuance avant Yesu na mokili ba aventurier bazaka ebele matango Yesu ayebisi bango ke po monali okondia likolo fo sala boy yango mona présence ya faire gola na musique na biso ya Congo na silicité kolanda Fally asala likambo faire alandi tina eza nango kutu te mais faire ayaka pour la correction Valérie Lukao babi faire ayaka na sima pour la correction na pesa oyo ndakisa oyo ka olobi le stade des martyrs na bato bazo afficher stade des martyrs baya bo commenter ata ba commentaire botia na bato tout oyo babeti stade des martyrs soko yongoli wera nani bakasaka liboso wera yemoko toleka na plateau ya Blaise Wanga wera son na yebeke ba internet ba contredire ngate wera son toleka na plateau ya Blaise Wanga yemoko lobi asali classement ba stade asali classement ba stade ya lobi ya za première oui
deuxième Blaise Wanga classaki Mopao Wera Boyanga lobi deuxième eza Ferré. Ah ouais bon ngai na témoigner Wera lobi to suka na wana te Wera sali classement boy Wera sali classement première yé deuxième até JB Piana oya bling bling troisième stade Blaise Wanga lobaki eza Kofi Olomide mais ya Boyango Wera Boya lobi troisième eza Ferré. Je comprends ni batiaki falité. Ah bon, est-ce que bon Wera lobi ka te pona mwana na e alobi te pa boma moto alobi te ka pa boma moto Wera omoni ngama place azawana ve wana na se plakane makasi pour nga soki na linga Ferré eza à travers Wera son biso tanto ke mataba mira zamba play mutu abano kotsa biso azamba play ezalaka Ferré gola koto bano mona ba age to zaka na biso to zaka ngo mutu jokola na zaka Ferré gola bangi amati donc biso Ferré nde mutu akotsa biso zamba play. Donc, Wera son très honnête. Yo mona Wera son ba polémique. Bien Ndeko Steve, merci mingi vraiment parce que Ndeko Valérie Lukaou to sali résumé en 2024 ba makambu ezali ebele otolobela misusu ku Ndeko Steve a renvoyer ngo lobike tolobela ngo na mikolo o ezali koya. Tokeno na ba production o esalami na clôture ya année 2024. La clôture année 2024 tomoni ba concert et salami vraiment moi mingi ouverture ya Fikine. Ouais c'était comment Voilà kutu biso ouverture à Fikine to lina kutu ko lobela makambo ya plainte na makambo ya santé na makambo ko yemba te biso to lobela kango souté parce que to prouva déjà yango Ferré Gola prouva déjà que aza meilleur na domaine wana na nyonso. Ayemi na studio, aye na concert à décortiquer. Ba misu ba bina Fikine bo finaki yango. Place bino bo betaki bo finaki Fikine. Bo komisaki mo kie batu batondi. Yebisanga na ndeko nanga. Est-ce que organisation Fikine ezaki Ferré Gola? Pour akene ko fina Fikine. Yo depuis bo finga biso ba lokoti. Et fanjwa finga biso za ba loko, biso ba loko. Mais tant que tu France, Paris donc prouver double Adidas arena que tout ça que yem tazaka loko Ferré Robeta mais molili mais viens là il vient refina bino OK mais Ferré Robeta molili nini gypsy au moins confitant a bengi molili hein et ça pour la lumière à saleté et ça pour la lumière à saleté faut yeba pour na nini alobi molili au moins chaque concert a fait Ferré depuis abanda stade de Matiti lelo na concert na ezalaka na eloko moko etikala na mitu abatu net nini au moins concert a beti simalobi na bumba na bumba elinga beta les 4 les 4 obetaki na hotel pour la nini les 4 na borataki pour la nini les 4 ngane muta lobeli yango nanu na ba nani raison nga po kimsanga fidélité c'est bon na concert a bumba eloko etikala na batu na mutu Pelisa Torche Mwinda mutu nyonso asala Pelisa Torche na Adidas arena to tikala kana eloko molili eza cri yo kanisi mundele o aza organisateur ya concert ya salle akotia salle na ye bato ba yokota ache ba minda te tu ezalaki kaka toboma minda po cameraman Valérie Lukaou alakisa suka te minda ezalaki baboyaki balakisa suka po toyeba te quantité ya bato bazalaki nayebi te même ata na internet soki eza na concert déjà après stade de Mati soki eza na concert déjà oyo faire asala nzate ou bien oyo faire atia rideau bona atia rideau nana atiaka rideau na makambo bato bazolela yango ti abeti na Fikine ba rideau pa mapamba ekomi polémique ayebi kombo ya mutu te oyo atiaka ba rideau ye wana mutu azolela ye ayebi kombo ya mutu te. Ouais, Ndeko Steve, tokomi na suka ya année 2024 émission ezalaki pe parmi ba émission au salle évaluation Ndeko Steve alobiaza il est vrai Gaulois dans les vrais Gaulois ba Gaulois bazana bango yaza au salle sécurité et défense et sécurité donc ça veut dire que so ngotel malibosa faire rigolo ko tania à défendre pe à sécuriser faire rigolo pe ba nyonso oyo bazali na kati ya orchestre pour la lelo ezaki beaucoup plus que le makambu il y a 2024 pe ko sala moi parcours histoire il y a parcours il y a faire rigolo na kati ya territoire ya Mbanzangungu Ndeko Steve a confirmé que ba Gaulois baza
mais bango kuna bazalaka te bana mbanzango bana Congo central balobi ke bango kuna bazalaka te bagolwa nde awa baza ndeko Steve soki oza na message moko po eske ba points ebele to ko évoluer message o ko pesa ba golwa pe ba ignorant par rapport à émission lelo pour na bandeko ba captiver pour na faire rigola pe ba projection d'avenir ya orchestre. Bon, merci ndeko Gypsy. Na logique na yaki na makambo mibale pour na yebisa bandeko nanga ba golwa. Mais tellement ba question ezaki ya yo fallait na répondre nanu po na tiaki mia na par rapport à ndengo bongisa ke mission na yo. Mais pour nanga na mutu nanga na yaki na deux objectifs. Ya liboso ya koyebisa bana Congo central que faire rigola mutu ya yambo aza wana pona biso azande ko na biso aza mwana Congo central azalaka na projet abeta concert na Congo central et bandeli avoir qu'un des poteaux bakangela kaye maintenant abimi prison moi surcharge et yaki sous ce belé mais je vous promets que 2026 Congo central fait rigola azana concert à Kobeta en 2026 puisque 2025 nyonso oyo programme est déjà salami déjà azana tournée européenne donc 2026 concert à Liboso ya RDC à Kobeta na Congo central donc bagolo tout ya précision ya territoire exacté précision territoire exacté wana bominan mais là on peut comme ça la na mbanzango to comme ko perdre la production to lo bape la vérité Valérie Lukao mbanzango to comme perdre la production ndingi mbanzango on ndingi pe pincheza muki makamero ki kimpese to lo bango vérité Valérie Lukao ndingi mbanzango comme perdre makamero mobele comme ki kimpese makamero mobele comme ki kimpese ndeko Steve ndingi pinchi mbanzango bo sala ngo muki bon pona lelo tellement to lo vela faire rigola mais to mbanzango mboka na biso mabele na biso ezana nuti ah c'est bon voilà on va en parler après ça émission spéciale il y a ba producteur ya Mbanza ba boss ya Mbanza ba coopérateur économique ya Mbanza ndeto meka ko tala ndenge nini c'est bon to continuer par rapport au programme ya ba Gaulois donc programme ba Gaulois wana programme liboso na pesa ki ya ba concert à Congo central 2026 tozana concert ko sala na Congo central ya munene mais na kolobate soki ko sala na Kimpese Mbanzangungu Kisantu Sonabata uswate Matadi Lulungo Kisantu Ngoma wana to bombi nanu mais ba Gaulois bo tshana mtu artiste faire rigola 2026 a kobanda ko beta concert à liboso na Congo central message ami ba to yeli o na websa ba Gaulois ezake artiste Nabino fait rigola a prouvé qu'il déjà de quoi il était capable durant l'année 2024 a prouvé qu'il bino déjà donc aza capable ya ko sala o nyonso bato ba okanisa asalate oye aza bic rouge et lors na ko senga na bino totika ba polémique tolobelaka su bango te po bango bakoma kozwa gaz likolo na biso donc 2025 tokotika la kolobela bango te tozala focus na ba programme na ba projet artiste na biso faire rigola tolandela mobondo toujours tosoma ba billet ba concert eza ebeye niveau européen ba concert eza ebeye na niveau ya Amérique ba concert pe kozala ebeye na niveau ya Afrique donc tozala focus totika bango baloba bango bazana ba argumenter na minute oyo na concert na 2024 to beti bango bazalaki champion ba rideau bazalaki ba rideau to betaki bango donc tozo se fixer na minute oyo na 2025 totala ba projet artiste. Merci programme orchestre pesa mi pona ba dédicace mbote ba dédicace bande wala ndera partir ya Europe mobimba Asie pourquoi pas Amérique mobimba awa na province ya Congo central pesa bango ba mbote ba oyo ya kati o bazo na biso na niveau ya internet. Bon ba mbote na ngai liboso na kopesa pa bande ko na nga ba Gaulois ba Gaulois partout boza na Congo central et na le Congo central pour la minute que dans le Congo central ba Gaulois partout boza na Congo central vraiment na me mabino na motema mikolo to ça moi organisation na kopesa bino date na émission prochaine parce que naza na posa na yeba effectif nyonso ya ba Gaulois à Congo central donc na ko kita ba ville nyonso ya Congo central na recruter ba Gaulois nyonso pour faire un système à carte aux afan ya faire rigola vous avez la carte na yo où ils ont prouvé que vous êtes fanatique ya faire rigola donc bambote na bino na kopesa bambote
pas bato mususu oyo basutenaka pe émission bambote na bino pire ngai de Christ Zolana bambote na yo yanga ndeko na yebi ke kalami to okutana na biso place to zala na biso wana to kangana soki na kena ngambo États-Unis venanga Jafar Kevin Lukengo place oza bambote na yo na mère chef soki na kena mabele ponga pe naza mwana kave na mwana Congo Central mais na mwana kave mabele bana rompo Kimpwanza bendele ekoya te bagola tu kitoko masalanga Robino Mundibu petit nanga de loi petit nangai Guillaume artiste Guillaume na bisou bambote belé donc on est ensemble. Merci Ndeko Steve, les vrais Gaulois à Katia province ya Congo central précisément la territoire ya Manzangongo et ça lui biso plaisir makasi nenge ozala ki parmi ba invité na biso ya espace analyse oyo ezali espace oyo to vandela ka sujet moko poto zuilango solution ki no na suka omoni ke to lobeli mingi faire gola to kotina parcours to toucher makambu ya année 2024 po été na mikolo ezali koya to kobanda ko beta masolo ya 2025 et ça lui plaisir makasi po été Valérie Lukaou na Henris Mokono nde basimbaki ba caméra pe bangonde bavandaki pona ko fina 15 500 boutons pona récite ya réalisation ya espace oyo et ça li plaisir makasi na opesa ba mbote na bandeko o balanda biso à partir ya Amérique wana moni à partir des États-Unis, namoni Naomi Esanga, moni Terence Boula, bana États-Unis à solo bana États-Unis oyo baloba na bango mingité to pesi mbote na famille Esanga mabalanda à partir de la province à Kinshasa et pourquoi pas na bandeko nyoso balandi biso na territoire ya Manzangongo et sali biso plaisir makasi. To kutani na mikolo oyo ezali koya pour na prochain numéro soki to zala suna ndeko Steve les Gaulois to continuer lisusu masolo ya ba Gaulois pour ça là bien makasi. Valérie Lukaou.